Tusame. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yontwadi watata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaitotuka ya kwa ilimvu se yemoni tata mwanda wa velela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana lelo toza na date ya le 4 août l'an 2026 oyo tozali kokanisa maleka na 1951 na date oyo. Soki batata batikalaki kolakisa biso badate nyonso oyo ndenge ezali koleka na kati na lingomba ezali na ntwina. Badate wana ebunga na biso te po ete tokanisaka batata likambo nini yango ezalaka. Tolandi ba témoignage ya bato na l'État pe ya bato na mangomba oyo baye kokanisa na biso elongo na mokolo oyo na kati na Yerusalem. Bateyi biso mingi. Biso kolo likambo tolobi nini? Biso ba jeune Ezeki Union de la jeunesse kimbangiste ya mokili mobimba. Bango bateyi biso balobi ete na wa ministre alobi ete tokosama te ke bayebisa biso boye ke tozali nanu bilenge. Toza nananu bilenge tosala ndenge elingi biso surtout na tango yo loyenge bateyi biso. Papa gouverneur ya Mai Ndombe alobi ete nkamba ezakaka moko koloba ete biso kolo likambo tososola ndenge batata batikilaki biso. Soki tokanisi na mokolo na lelo oyo ezali ke le 4 août na 1951 encadrement ya la jeunesse. Papa Simon Kimbangu ye moko abanda yango koloba ete ndenga kendaki kofanda kuna na Mbanza-Nsanda du 6 juin jusqu'au 11 septembre 1921. Kolongo na ye omboka Mbanza-Nsanda na le 31 septembre wana na nzela na Mvunzu kolo Yesu alakisi ye bilenge oya kotambusa kasi bakoyokela baboti te. Papa Simon Kimbangu esalaki ye mpasi. Ayebisi badisiple bazalaka na ye. Papa Simon kolo Yesu alobi ete bilenge bana bakobotama liboso na biso bakoyokela baboti te. Baboti to badisiple bazalaki na Papa Simon Kimbangu liloba na bango soki biso baboti toteyi eke bana bayoki na wane kozala foti na biso te toteyi me bayoki te.
réponse wana esipilisaka papa Simon Kimbangu te alobi te bana soki babotami baza na baboti na bango ata bana batamboli na ndenge ya mabe baboti totikoki kotika bana te esengeli ko encadre bango pamba te mwana azali kaka mwana. Le 11 septembre 1921 na ndenge akomaki na gombelo tete pe na gombe matadi komona eke bana babimi na baklasse balandi papa Simon Kimbangu po bamoni ete nzambe na biso. Kasi papa Simon Kimbangu alobi bozonga na baklasse bokende koyekola ekolo ekoya oyo baye kokolonize biso bakozonga bana na biso soki bayekoli misala nyonso bango bakotika bango bana na biso nde bakosala yango. Bana bayokelaki papa Simon Kimbangu tala lelo oyo ezali komona na ete bakonzi na biso ya mboka chef de l'État biso na biso moto mwendo ezali te tata Simon Kimbangu akosaki te ele touti komona bandeko nyonso oyo baza koencadre biso bajeune biso na biso elakisi tata Simon Kimbangu akosaki te. Papa gouverneur ndenge aza na biso awa ndenge azalaki na biso awa toyoki maloba nyonso ya apesi koloba ete papa Simon Kimbangu akosaki te encadrement ya la jeunesse. En 1951 wana na le 4 août tolandi matei ndenge bauti kote ya biso banda na banzembo mabondele ambe basali kokanisela biso biso ba jeune bilenge encadrement na biso nde baboti basali kosala pamba te kati la Lingomba tokolobaka ete la jeunesse ezali nde avenir ya Lingomba tata Simon Kimbangu tolandi matei ndenge bakuti koteya biso na bandeko basali na ba ministre na ba papa gouverneur totala bolenge na biso te tikete toteyama ndenge papa Simon Kimbangu ateyi biso mama Mwilu ateyi biso bambwala misato bateyi biso yango esika wana na lelo oyo papa Simon Kimbangu kianga nazoloba ete tozala bana botosi na kati na bolingo mibeko pe misala mwana oya kotosaka eyende baboti bakopesaka mapamboli ya koleka nzambe pe na tango wana azali nde kopambola ndenge bakolobaka na Kikongo mwana oyo azana mayele te oyo azali ete mayele oyo tata nzambe apesa ye azana yango kasi azali kolanda bisengo ya mokili wana nde mama musala na ye konionga kaka kasi mwana oyo akosepelisaka baboti akosalaka mwana botosi wana esengo ya tata yango biso tozala na esika oyo ete batata na biso bamama na biso tokoka kosepelisa bango na matei ya kitoko oyo bazali kopesa biso pamba te Lingomba eza kotalela biso pe toyebi yango malamu
etamboleli ya malamu ekouta nde awa na Yelusalemi, ekouta na Yelusalemi yango nde ekokende na mokili mobimba tozala bana botosi koloba ete lelo oyo pasi eza na mokili mobimba eza na mpasi me biso tobengami ete bilenge ya tata Simon Kimbangu pe bilenge ya RDC kolela oyo kopesa kinya na kati na mokili ekouta nde kaka awa na Yelusalemi na kati na mabondeli pasi oyo ezali komonana etali surtout biso bakimbangiste biso ba jeune kimbangiste pamba te bilaka batata esi batikala kopesa biso yango soki bomoni boye pasi ya boye bolela na mabondeli pasi ya ndenge nini mobulu ekoti na mokili mobimba bambongo bazali kozwa bato kasi eza kotonda na bato te koboma na ekomi mingi ya bato bazali kotanga bamaladi ya ndenge na ndenge makambo ya ndenge na ndenge tokosala nini nzambe ya tata Simon Kimbangu ye nde nzambe ya bilaka totia makasi na mabondeli po ete manso ekoka kosila yango biso bajeune na kati na Yelusalemi nzembo oyo ya kolela na mabondeli yango nde papa Simon Kimbangu kiangani apesi biso choral dirigeant pe moko na bino bongo aya kolembola nzembo wana na Lingala elobi nini papa Simon Kimbangu kiangani alobi ete kobondela koyemba ezali kobondela mbala mibale soki totali mingi pasi eza komonana kolela mingi na biso ba jeune toyebi eke nani tosali te tozali nanu bilenge esengeli mosala na ye esalema esengeli tosala po mboka ezala na kinya kasi totika kotambola na ndenge ya mabe totambola na ndenge ya toli ya malamu yango choral dirigeant Ma
moko na bino aya awa. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre. Merci papa na micro pesi biso pona explication. Nzembo ezali nzembo ya mabondeli ndenge papa uti kolobela yango makasi na biso nyonso ezalaka na mabondeli po yango nde monduki na biso. Nzembo elobi boye kuna toyembi yango na Kikongo awa na Lingala elobi boye pona bayeba koka na mosala oyo. Pona bayeba koka na mosala oyo na likolo kembo esengo banzembo ya esengo ya bosepeli banjelu kuna na likolo kosepela na kosepela kasi biso awa na se pona kimia banjelu na likolo kosepela na nini tozangi kimia tina nini tozangi kimia bitumba yango wapi bitumba na leta na bisiko koyeba teke bitumba ezalaka me ezali bitumba na kati ya mangomba bitumba na leta ba epidemie kobwaka ba nyonso oyo tokoki koimagine ya Kolo Yesu tindela biso ntoma
loba mongongo na yo po ete mokili mozwa kimia. Wana ezali parti ya refrain. Bitumba awa na mangomba, bitumba na leta, ba maladi mabe na mokili mobimba. Donc mikili miso, mokili nyoso toyebi ke eza mokili ezo existe na mokili wana ezali. Yo tindela biso ntoma loba mongongo na yo po ete mokili ezwa kimia. Couple ya mibale elobi ba misusu to basusu babosani ete yo nde nzambe, nzambe ya nguya nyonso, bamipesi na bamayele mabe ya mokili oyo. Kolo Yesu belamela ngai. Donc auteur azosambela azosenga abi bamisusu bamipesi na bamayele mabe ya mokili oyo babosani kutuke yo nde nzambe, nzambe ya nguya nyonso. Kolo Yesu belamela ngai. Ezali interpellation pona biso ba o tozo profiter ko sala mabe na kati ya mabe, pasi ezali me biso susu to bakisi susu pasi na kati ya pasi. Tozo bondela pa tata nzambe akosunga biso me biso to bongisa ezaleli. O tozana yango posa. Kolo Yesu o akopela biso ba pasi nyonso, o akopesa biso solution. Yeyo azali na biso pembeni. Papa, tosilisi bongo na komba tata mona. Merci papa dirigeant. Merci chorale dirigeante, merci Faki. Koloba ete biso pasi na biso nyonso pesa yango pa nzambe na biso. Nzambe na biso ndi tata Simo Kimbangu. Biso ba jeune ba tembo elobi ete tobosani ke nzambe na biso mingi na mayele ya mokili, kasi mayele ya mokili yango te mtu kopesa biso kinya. Oyo ezali komona na biso ba jeune na mokolo na lelo. Papa yange ndako ntima yambo atika biso, atikaki koloba na biso ete bino ba jeune na kati na lingomba mubulu ekokota na kati na mokili mobimba, makambo ndenge na ndenge, kasi bino ba jeune, surtout ba jeune bozala prudent, tozala bana bososoli pamba te ye alobaki makambo yango ekobanda à partir ya 2000, ekobanda à partir ya 2000, kasi bokota bilance wana te, bozala makasi na mabondeli pote bokweya te na baturbulence nyonso wana. Tala na kati na mokili mobimba na mboka na biso RDC banda 2000 kambo nini yango ezali koleka na kati na mokili kino lelo oyo 2026 balobaki ete tozala kaka na kati na cercle tobima te, pe totala à partir ya 2000 kino lelo le 4 août 2026 nani yango aza kobundela biso etumba yango oyo toyebi eke papa Simo Kimbangu Kiangani. Tozala bana ya bososoli. 2000 wana papa de alunga na Kiangani alobi ete makambo ndenge na ndenge koya, kasi botonga Yerusalemi. Malgré na mpasi nyonso wana botonga Yerusalemi. Na tango wana tozali korepete yango komata na Yerusalemi ezalaki kaka na bambuta batambolisi mbala misato na mobu mobimba, le 6 avril, le 12 octobre de chaque année et puis le 25 décembre.
ntango wana Noël ezalaki le 25 décembre. Papa Dialungana atikali kobongisa à partir ya 2000 wana alobi ete lingomba si jeune bomata ayeluselemi mpona kotonga nkambo selemi ya sika akaboli biso mouvement nyonso faki mutu abandaka le 6 juin banda ntango wana Papa Simon Kimbangu Nkiangani atikali ko organiser ndenge bayokanaka na Papa Dialungana ndenge nini biso nyonso tobanda komata na Yerusalemi oyo biso ba jeune ya mokili mobimba bapesi biso date ya le 4 août de chaque année tososola na isika wana tozala bana botosi sika tozali kobima libanda malgré ngonga esi ekei mais ndenge batindi biso toye kotonga mabondeli mpe misala imbielekela oyo toye nango totia po ete esala misala kino milulu na biso ekosila tolanda toli ndenge batata bateyi biso na kati na bolingo mibeko mpe misala nkombo ya tata mwa mpe tata molimo santo amen.